Alors, lelo nde lelo, tozo ye bape tozo bimisa, vrai combo original, il y a Trésor Poutou, tozo bimisa, vrai combo original, il y a Trésor Poutou, et puis lelo nde lelo. Et n'a pas ça Trésor conseil mon ya vie. Voilà. S'il vous plaît, papa. Public mon te tombo la kabino ba star rosa star na biso lobi na koti na biographie na emo bimba na oke sengono na yo kati na bina mboka na nga bato minene boy bazali aosa la fierté na biso bana Congo biso ato tombo la ke biso beto za capable okitisa ye apesa biso kimia asala testa pate ya den po apesa mama mimi kimia apesa pe mama yemba kimia ayoka soni moko ata mukete eza histoire na ye. Maman qui maman mayamba eza simple ngala loba boy nangola bana babota manangola nazana mwana grande sœur nanga utangola bana babota manangola bazana lingwele te net biso nyonso to bota mana Congo to za mangwele mwana to bota manangola zana lingwele te parce que maman mayamba lobi na 45 jours nde bazonga na bana na hôpital ezala po bakende kozwa mangwele wana vaccin wana bapesa bana etikaka ngo basine moko na liboko wana. Ce qui est Trésor Poutou azana lingwele c'est que azamwa maman mayamba botama na Congo. Ce que azana lingwele te c'est que botama na Congo te ta ba ke de ko la test ya ADN dem to déclarer mwana za nani te %. Likambo Trésor Poutou papa ezana ngo kutu besoin ozala jijité pour katango. Voilà. Faut que talika ba image ya mama Mimi ya mama Mayembo koyeba nana zolo ba vérité. Na émission de kwa bana na no kwa bana nga mama Mayemba zo dégager mensonge banda na botama na yeba lokuta. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois-ci, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Merci bien, très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. Yamama Rosette la fleur d'Hambourg, une maman pas comme les autres. Donc merci à Montréal qui est là derrière la caméra, Shadrach Discored sous l'assistance de Musée. Merci beaucoup donc à Christian qui est là à la montage pour de très belles images qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Un très grand merci à Paty Lebo, double bronzard depuis Paris. Paty Lebo, caméraman VIP, double bronzard depuis Paris. Merci aussi à celui qui contrôle. Merci à toi Lydia Kapajika et Pouche 10 000 fois ami d'Achantia Korome Rapalé. Merci beaucoup à toi Gabi Lopoke, Malcolm X, lui il me dit René Abiri, le journaliste doré. Paty Lebo, lui, il me dit René Abiri, le maréchal. Cornelia Doussi, Givenchy, elle me dit René Abiri, mon cardinal. Merci beaucoup. Donc, Naba fan, il y a équipe nationale. Aujourd'hui, là, donc, René Abiri face à tous nos fans des États-Unis d'Amérique. Oh, wapi barolinga, piba pesa, yabango avis concernant le sujet. Oh, Eza, ko paniquer. Qu'on troubler le monde, sujet à notre grand joueur Trésor Poutou. René Abiri, votre cardinal Monsengo n'est pas pour ni contre, mais René Abiri est là pour faire son travail et non pour mettre la justice. Non, média ezali justicité, na epo na ko jugete, na epo na ko katali kambote, ezali juste que tozali kozwa ba avis ya bandeko moko sima mosusu po na koluka ko pesa pe idée quand même conseil. Il arrive des fois na vie ba makambo mosusu ça les marapo na côté ya biso ba mosusu o deux fois que noko ko bota mwana o négliger pe mwana o ko tomber pe sur ba conséquences soit ba makambo wa boye lenge boye. Et ça vraiment que ça la passe mingi na motema. Et alors là directement, je salue le grand joueur Trésor Poutou qui nous suit depuis quelque part. Trésor Poutou, Touré Gaga, Trésor Poutou. Donc là aussi je me réfère de la chanson que Héritier Watanabe Toto Yatembe a chanté pour Trésor Poutou. Là papa chéri les bin Adam et Motopamba. Alors lelo nde lelo
tozo yeba pe tozo bimisa vrai combo original ya Trésor Poutou. Tozo bimisa vrai combo original ya Trésor Poutou et puis lelo nde lelo tokoye bape nani vraiment c'est lo ba vie parce que Rena Birine ko confirmer parce que tous les appels les obenganga na solo bango très bien eza ba appel masqué ba numéro ya batozo bimate eza te que non landelanga na sima o luko yeba o wana numéro nani bo tout ça te donc kobenga to tu nanga mutu te la benga ki wana te donc bon memanga pe bimema memate o no te Rena Birite donc o ezali avi ya mutu na mutu ba tutu bazo benga na numéro mutu te ezali ba appel masqué donc mutu to na besoin o benga nga donc ko benga nga bindenge to sololaka selon tactique. Et alors là je veux recevoir le premier appel na habité soki kozala ya nani donc après to zonga na sima. Merci. Allô ma soeur, bonjour, tu es là? Oui, bonjour. Ouais, comment vous allez? La santé va bien? Oui, ça va. Ok, to solo la lingala, to la français. Bon, même lingala, même français, ça ne dérange pas. Attends, lingala, problème c'est. Ok, merci français, bien. Lingala, anglais, Bazolanda yo en direct monde entier. Donc au sujet, il y a Trésor Poutou. Oyo wapi ezali ko troubler batu. Batu ebele bazoué bate qu'est-ce qu'il faut dire, mais nous voulons un peu savoir votre compréhension au niveau de l'extérieur parce que n'a ko préciser mbokate na yebi yote na yebi pe kombo na ote donc ope sabi soko ka moi ninkisa muke selon ndenge oyo yo oyebi Trésor Poutou. Bon, koyeba Trésor Poutou c'est trop dire donc toyebi ekande to mona ka Esther na biso à partir à télé. Ngala nga kina loba boy nalandi le deux maman de bazo loba. Voilà. Comment na elobeli ya maman Mimi c'est clair parce qu'il y a ba preuve, il y a ba photo, a petit histoire moko eza déjà mutunyo son asir azo mona comprendre ondinge ezali. Et puis na maman qui maman Mayamba. Kolanda émission maman Mayamba ndinga sala kina ba journaliste mususu na bona otanga kombo na boy polémique. Tu vois maman wana c'était plus ba bien fait ya mwana. Azo beta na naissance ya mwana te. Yeli solo ni zakaka mwana ngaya ko makina 10 ans. Siko de 0 à 9 ans wana pasana mwana wana te donc ye azala na mwana na 10 ans de mwana bande ko yebita ye ya kokoma boya kokoma boya. Omoni. Et puis maman Mayamba eza simple ngala loba boye nangola bana babota manangola nazana mwana grande sœur nanga utangola bana babota manangola bazana lingwele te net biso nyonso to bota mana Congo to za mangwele mwana to bota manangola zana lingwele te parce que maman Mayamba lobi na 45 jours nde bazonga na bana na hôpital ezala po bakende kozwa mangwele wana vaccin wana bapesaka bana etikaka mo basine moko na liboko wana. Ce qui est très important pour tout azana lingwele c'est que azamwa maman Mayamba botama na Congo. Ce que azana lingwele te c'est que botama na Congo te parce que lingwele ezalaka na loboko to elaka na lokolo to elaka na côté à bras. Na Angola ezalaka te parce que azana grande sœur nanga kutu tozana epe pembeni azana ngo te. Voilà. Totali na liboko no mona ke mwana to abotama na Congo. Même afeni na susu to fongoli. Moya tanga mboka na zate. Na mboka na zate awa epesa marate. Voilà. Ok. Oui, Toyokio. Ngai lingai kina pesa point de vue na ngai côté wana. Voilà. Il y a côté à Lingwele. Ok, merci beaucoup Toyokio vraiment de comment si au passé vraiment ma bonne journée nayo donc ici qu'on s'allie Séréné Abir au micro de Congo température de Mikolo to comme na radio trottoir. Donc tous voit vraiment pour na batutu bana besoin ya couper sa vie na bango de loin et tout. Merci beaucoup ma soeur et porte-toi bien. Maman Mayamba afo la mutema makila mutu oelela la mutu makila na ye. Oui, maman Mimi le lok ba abandonné likambo wana to atiki yango mais ata lelo te un jour makila wana ekuganga kaka. Oh ezelo komoro ba ko vanda ba sololi à l'amiable na niveau ya famille. Ba yokani ke non maman moboko li mutu to robode biso tout au sepela te bika lelo soki to mona 13 ans pour to commissaire amnene boye c'est grâce à maman oyo encadrant qui est bien ti akomi boye lelo. Aza vraiment à féliciter. OK, merci. Mais ça te ke beaucoup ma robenda lelo
ata akoboya na miso na biso pe conscience na ye na nzambe ya akosango te donc akosaka jamais conscience. Voilà, merci beaucoup. Donc totiki poto ya Mbappé bandeko mususu bazobenga donc tokosolola tambala sima. Ok, donc merci beaucoup. Donc Batou, donc Bazoko Benga, merci à Royal Kinalele. Donc moi si Ambongo Ebele, merci aussi à Merci à la lumière qui toko pétaille, merci à Bona Mafuta Papa d'amour de Paris. Donc Bona Mafuta Papa d'amour de Paris, merci aussi donc à Maman Solange Mafuta depuis Paris. Donc merci à Cornelia Douci Givenchy, Eloge Mouya le tout puissant, Isaac Parker, donc Paola Schengen Kilo à Londres, merci à toi ma grande sœur. Donc grâce à Lumingu, nous sommes là déjà en direct de Congo Température. Donc bonjour ma sœur. Oui, bonjour papa. Bonjour maman. Ah, moi mon qui est nangolo nzambe papa nanga biso malili ba vuezo beba makasi. Ah, malili ya poto ah. Biso pa pe balili ya kini par rapport et langa rena biri puis moi ba jaquette et zanga mais to solo la nanu sujet où ezali très important concernant balobi débat de mikolo qui sont pour ma mamie qui sont pour maman mususuana donc tolingi toye ba mama avi na yo ezali nini awa pe sujet mususu botami affaire lingwele trésor pour toi na lingwele toi na lingwele te so kaza na lingwele te se kaza mwana ya Angola so kia se kaza angolais donc so kaza na lingwele se kazali congolais et c'est déjà maman na trouble donc na habité suko avi na yo ezana nini. Bon, la grande bandana no a lingwele. O ya lingwele, ça na ngo débatté. Bon, ça bana o botani na ba année 88, ba année 89, ba ça na mangwele te. Oui oui. Ozomona. Les ezalaki na ba année ya likolo ti na ba année faisait la 80 je crois. Ça na bosanité. Bana bazana se wana tu wana bazana mangwele te. Et ça encore débatté. Toi tu vas faire un débat, faut pas entendre ba aneni mangwele bandaki na aneni mangwele katanaki. Voilà. Les campagnes na Congo, après lingwele. On comprend? Oui oui. Faut que ba ko sala ba analyse ya bato ba sama intellectuel qui on sa ba débat ka ko ba ba ko so lo baté. Faut que ba aneni mangwele bandaki mo budu mutu nda mutu a jije makambo ya mangwele wana. Voilà. Bon, et la qui après katana qui est là qui ma génération elle qui naissait ba année 81 82 83 je crois na cité ba ça la maman ngwele. Voilà. Voilà. Oui. OK. Maman sikoyo pona makambu ndenge ya mama moboti nani azwa mwana entre bango mibale nani azwa mwana nani atika mwana. Bon papa likamwana ezala ngo penza pe débat makasi te. Nana zwa mwana te. Eza likambu sikoyo ba mama na mibale na mwana na bango bakende kosala test ya ADN. Eza facile. Mundela sa facilita. Ngai tana yaki na poto awa na tikaki mwana na ngala Congo. Tana komi ana déclarer mwana nga mundela lobeka pesa mwana nga visa basala test ya ADN bandi masoka za mwana nga. Tant basali mwana test ya ADN à partir Congo ngai à partir awa ba ko mona ke oui aka mwana nga 100%. Ba ko pesa ye visa. Basala ki papa na eti. Basala ki ngai ne mama. Ba ko pesa mwana visa. Eza ngo débatté. Mamini na mama na mususu wana na mwana na bango mobali po ba garder honneur ya dignité pe ya bango ba mama na ya mwana na bango za star ba kende ko sala test ya ADN. ADN ndem to ko déclarer mwana za ya nani mwana za ya nani te. Eza facile pour moi. Eza comme on soit na te. Merci. Merci beaucoup maman. Mais elle a un abat qui s'est moqué. Attends, ma salle est pas ADN. Elle a maman na yé. Par exemple, maman Mimi. Maman a un super bon collier. Pas que maman. Avant d'être reconnaissant envers maman wana. Avant de boire capé été. Mais maman wana pe confiance na pe. Aza la pe bon moto. A reconnaître que moi na ça yé beza yé. Pour faire la famille sur la photo. La photo moi na.
mwana akola ba une année abeta bale mwana ba 6 mois mwana ba 4 mois mwana ba bébé faut que ça biso to ndima voilà ozomona. Ouais, merci beaucoup. C'est clair. Merci beaucoup, maman. Donc, Totiko Poto Yambapé Bandeko Moussou veut dire que merci beaucoup. Donc, je pense que Boza vraiment tellement ébellé. Donc, Boza Kolandabiso, c'est en direct avec Congo Température, Isaac Parker. Merci beaucoup à toi, maman. Sylvie Mbembe. Donc, merci à maman Sylvie Kabe, à maman sociale. Naomi Dikasaskin. Merci à toi, X-Baz Nyangankala. Bientôt, là, Kita Mata veut dire que Tozo Solo là toujours. Merci à Grâce Lumi. Pati Lebo, double bronzard, donc arrête, donc Minga Rolobezalité. Donc bonjour grand frère. Bonjour, Naling Lobana intervenir moi mouké na sujet au bozo lobela surtout pour na pasteur Walesa. Na lobabiri na vraiment membre ya église à Walesa te. Ngala za na poto ngala za na Genève mais na za membre église à Walesa te. Voilà. Mais intervenir moi mouké parce que tout le monde a besoin de l'obango on dit besoin landa vraiment internet malamouté. Maman Mimi a lobby bien. Didi Kinouani a la qui église à Walesa. Walesa yé musala sala qui juste prophétie a prophétisé qui na ekaka. A lobby que mutu oya kenda na mwana na yo mwana no akufate akobenga yo. Nde sikoyo mikolo yake oleka ba kobenga epepa mutu wana nde bomoni ke tokomi nango niveau toke nango mais kotala vraiment mama mayamba makambo azoloba penza eza faux ko ngana koko défendre vraiment mama Mimi na ndenge nini na ka moko grande sœur nanga aza na Angola cousine nanga propre ana mwana na ye yekuta tika mais mwana wana papa na ye zaka soda na Kinshasa bazaki ba amona matadi mais tant ba bimaka na Kinshasa mwana na biso wana aza na kini mwana wana atikalaka papa na ye aka kobotola mama na ye po akomaka na zemi ya azwaka mobali bazaka na matata po atumbaka mwasi loboko na fer siko tango moika basoda ndenge bazalaka mwasi ayaki kokima na famille ya mama na ye tango aye mobali kobotola mwana ayaka vraiment na arme nde siko ba mikolo ya famille babaki tikila ye bawelelaka mwana te akende mwana wana ti akendaka na ba âge fois ba 6 ans si je me trompe pas parce que nga mopela azaki mwana muke na akendaka muki nazaka muke nazo eba vraiment na yebi histoire mais na yebi âge mwana akendate mazaki vraiment muke papa na ye mema ekutu na sous-vêtement ya pamba kenda na ye matadi tango akei na ye ke kopesa ye na famille oyo abalelaki mwasi oyo ye abalaki apesi mwana komi kokola kuna mama na ye awazi mobali mosusu aboti mwana mosusu akende na Angola mwana na toloba lelo mpe aza grand joueur na Angola o mpe batiela motema na Angola mama na ye sikoyo azwi affection nyonso mwana na monaka ete donc mobali ayebisa kokoko mona mwana te mwana na lelo toloba abimaka Kinshasa na nki mokolo ye moko abandi koluka famille ya mama na ye mais kotala vraiment ke ba histoire eza bato mingi bana baka oyo bato ebele bana baka o mwana na ndenge aza soki akutana mama ne bo akoyeba ya na ngai te akoyeba mama na ye te maman na tika ye mukie mwana 5 ans gana na mwana 5 ans awa alobaka kutu mwa malamu te mwana 5 ans po bosa na passé na ye ya 5 ans eza facile voilà 30 ans passé mais ata kutu ango mama wana soka zaki na mutema ezalaki juste business bomote ke makila mbongo yango wana ezolanda trésor ti lelo trésor tellement que azalaki mutu ya mbongo peso tambola na ye ndeka baloba mama mayamba atika mwana wana basolola na famille balongola maka parce que makambo ezobima na ya kindoki ya kishege ezosala vraiment personnalité ya nani na biso te ya star na biso te ozomona eza mpe lika mais Walesa po abotia ye mwa moke libanda makambo oyo ye ezalaki juste prophétie aprophétise nde makambo yango ekokisami mpe Walesa alaka prophète Walesa alaka prophète non eza juste que ba prière basala qui paraît ba prière basaka lobi ke bakobenga yo mutu oyo akenda na mwana na yo akobenga yo balakisa nani alakisi bango prophétie wana parce que makambo oyo eza makambo moko vraiment très glissante au Wapirena Birinde na Zabwe donc kaka ba moyen kaka mena kiti vraiment tina Lubumbashi na ndenge ma impact na idéologie mais sikoyo yo olobi siko nini par là nani azwa mwana nani atika mwana papa mama wana mama Mimi alobi bien mwana esa koli aza na famille na ye sa bali ngana ozoye na okende ne wapi na lingaki juste à reconnaître vraie mère na ye voilà papa le to bota ka la vie et la mort
toutaka entre la vie et la mort. Et en plus, moi, nango bakosa o kakufa. Ali juste à comprendre vraie histoire naie, à vine moi naté, mais à comprendre juste histoire naie, vraie histoire naie. Yo boti moi na quartier fait biso to na bana nga na za na poto ah mais na bota moi na Saint-Joseph. Na boti moi na nga liboso na Saint-Joseph. Même ngai ba photo o anatanga so na bike na ba photo bu bébé moi na ngate, mais ba o na bota ki na bango kuna na Kinshasa, ba za na ba photo moi na fo bima ba o ba ko témoigner. Pourquoi ba ta quartier ba o bimisa ba photo bu bébé te. Biso tu ba abimisa acte de naissance à moi alors. Oh moi na penda bota mela ki na Saint-Joseph parce que ba ka enregistrer. Ba ki indépendant na hôpital la Sete wana ba enregistrer nga na bota man hôpital la Sete ba kende wana ba ta la archive ezalaka. Okay, papa, vous êtes au bota raboy, to zali, to bota, to tikala toujours na ba souvenir à bana na biso. Voilà. Merci beaucoup maman to Mbappé bande comme sous bazo benga ya trop. Donc merci beaucoup donc à partir les beaux double bransard Gabi Lopoke Malcolm X. Merci beaucoup ya batutu bazolo ba trop mais bazolo ba bien terena birina zolo bengo très bien. Batutu bazo sala émission. Rena Birina no a fâché te pour erna ko fâché parce que na ba journaliste so bazolo ba bilobe là na kombo trésor pour erna ko fâché donc na ko bombarder vraiment donc na ko bombarder nanga siko to komi na problème a lingwe la trésor pour tout donc tozo solo la siko yo na bandeko moko sima mususu donc tozo za siko maman donc yepe bengi pe kaka na appel masqué parce que batutu bazo benga na appel masqué donc tozo comprendre te. Bonjour maman. Bonjour papa, boni. Ouais, très bien maman, boni yo santé kitoko. Ça bien, merci beaucoup. OK. Maman concernant sujet oyoyo to solo la malikambango nano malembe. Vrai combo original ya trésor pour tout ezali nani. Nga kutu papa na ngai na pesi mbote na bande ko na nga nyonso place bazali na linga ba congolaise trop kozala zairoise et ça la nga tellement bien atana na pasi so na kantina za zairoise et si ça nga souci na lingi na yebisa bande ko na nga tozala ba boti et ça linga pasi na oki bato muso bazo condamner ye mama Mimi asondola ki mwana pona nini papa asondola yi mwana teto ebi mboka to uta. Maman abota kabana misusu pour aller sa mwana mususu. Moi je crois que maman Mimi alinga trésor mingi. Et fait à coacher trésor diamant bimana Kinshasa et ça qui ka pona ko préparer à venir à trésor. Azaki na libala o mobala bande ko nyokola ye. Emsu yango zo ki ide nazwa diamant nanga na bimisa mwana nanga après na landa ye na kikobokola ye na vie meilleure. Voilà. Totika koloba o asundola ki mwana koki ko sundola mwana te. Tozana to mema bazemi ngana za mama mutu mama sundola mwana ne 4 jours au lendemain te. Voilà. Mama yeba nazo pesa ye conseil abatela bana misusu azana bango wana. Akatela trésor lipa, trésor oboya yete preuve ne ye mutalie mingi ya trésor, banda trésor akomi o akomi lelo, mama yemba lena en te. Ba zairo ba congolais tozana eloko moko mabe o ekolo nyoso azana ngote, ata tozo mona vérité mais soki tolingi to défendre le kuta, to défendre le kuta à 100%. Likambo a trésor pour tout papa, ezana ngoku tu besoin ozala jijité pour katango. Voilà. Faut que tu aies image ya maman Mimi, ya maman Maïmbo ba nana zolo ba vérité. Na émission de quoi bana non quoi bana nga, maman Maïmba zo dégager mensonge banda na botama, na na yeba lokuta mutu vérité boyete. Et si fio tale longa maman Maïmbo ba kazo dégager mensonge. Ba bimisa ba photo te toza eza lokuta. Na moni na tele émission mo leona tongo soki na siko na lobby ba tu mususu pe ba lobby boye. Bino bozondi mela maman Mimi po awuti Angola e bongo soki awuta ki Tanzanie to Guinée. Soit ça ou ta village. Et ça coûte pas. Là. Donc appel Moussou supprimer Koti. Donc vous comprenez que donc à basculer le numéro tout ya WhatsApp à Koti Mbalamoro. Donc bonjour. Allô, bonjour. Ouais, Bazolanda en direct sur Congo température à vie na ezali au sujet à trésor pour tout. Ah. Bon, sujet à trésor à vie na Isaboy. Maman Mayamba, selon se dit, Azali maman au beaucoup, il y a maman il y a l'autre jouet. Le maman qui était venu, c'est sa propre mère. Ouais. Il a abandonné notre jouet depuis son enfance. Donc cette maman doit être emprisonnée pour l'abandon de mineurs qu'il avait exploité pour sa commerce.
Et après tout, l'enfant doit reconnaître sa mère. Et reconnaître pour cette fille, pour ce gars. Ama yamba ko bénéficier ba intérêt parce que une bonne fois na ya beaucoup mwana ki mwana komi mama oyo abandina ka mwana kana zala ka mwana amoni mwana komi na mbongo afini donc il faut faire la prison d'abord. Mais quand même ce n'est pas une abandon qu'elle avait fait. Ce n'est pas une abandon. Maman Mokota Konzima a abandonné moi nanaye. C'est juste une aide. C'était une moyen par laquelle Lingé Kosunga Bango pona bimisa ou ezala ki ba matière. Non, ezali on voit devant la justice ezali abandon de l'exploitation et l'abandon de l'univers. Parce que l'exploitation est un pas automatique. Ça la connaît ça tient comme diamant dans d'autres mois d'abord à tenir que c'est cas doit intérêt. Tu vois d'abord première chose. Et ensuite, depuis la que moi na coupa, après là il faut mon côté à vérifier catégoriquement à dire que moi na coupa si ou non. Mais là il qui moi na venir comme un bongo, il y a voyez. Alors que la nambongo la nambongo. Parce que les autres trésors n'avaient pas de richesse, n'avaient pas cette vie. Cette maman n'allait pas venir la et il ne faisait pas partager la richesse des trésors avec la maman propre de cet enfant. Donc il y a c'est inutile d'appuyer tout ce temps que vous êtes en train de gaspiller. La chose est claire. Nous avons tant de problèmes au pays qui nous regardent, qui nous préoccupent. Alors nous prenons encore tout ça pour 2, 3 mois, nous sommes là toujours pour gaspiller le temps. C'est un gaspillage du temps. Donc tout ce qui doit bénéficier. Mais à condition que maman propre puisse subir une punition de ce qu'elle avait fait, et maman Mayam aussi, tout ce qu'elle est en train de faire, il faut la calmer. Ils bénéficient de quelque chose de commerce tout les deux. Ils ont fait des actions valables pour nous. Voilà la condition que moi je vous donne. Il ne faut pas gaspiller tout ce temps avec tout cet argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Langai. Donc, on est allé interviewer donc Ndekomoro donc a bengi tellement causé la trop donc azomo nangoka na WhatsApp et moulai a trop donc tout son gelasko maman na biso tout le monde ko soulaner pour quelques minutes et puis to clôturer na biso avec 2 appels qui nous restent et on va clôturer. Et alors maman Silisa idée na obande koloba. D'accord papa. Na bande koloba ezali kambu ya ngola te ou ya poto te. Soki ezala utaki mboka nyonso ezolakisa nga pom nangeza nini ezala mama mayemba azala mama trésor te nazo croire à 100% abungisa mwana mais poto zwa kimia to zangi kimia nazoloba na yo biso batozaka libanda tozola ka na internet basa la test ADN et na pesa trésor conseil moko ya vie. Voilà. S'il vous plaît papa. Public moto tombola kabino ba star rosa star na biso lobi na koti na biographie na emo bimba na okesengono na yo kati na bina mboka na nga bato minene boy bazali aosa la fierté na biso bana Congo biso ato tombola ke biso pe toza capable okitisa ye apesa biso kimia asala testa pate ya den po apesa mama mimi kimia apesa pe mama yemba kimia ayoka soni moko ata mokete eza histoire na ye et na lingi na assuré na kombo na Yesu Christ de Nazareth parce que na Congo 99% 99% to croire dans Nzambe. Exactement. Soki akati likambo yo et que mama mimi aza mama na ye akozala beni koleka oyo aza lelo. Voilà. Abangelo côté et ko kitisa ye en aucun cas batu bakosa ye te oyo eza Sonia Star na biso jamais. Mutu nyonso aza na histoire na ye biso toza na bapoto tona libanda mboka makambo wane le kaka tongo midi pourquoi eza soni mon côté. Eza akopambola ekozala délivrance à mon nene ya vie na ye. Oh nana zoate banda bandi abandi banda botami. Merci beaucoup maman. Banda botami et peto zoate bandeko mususu na mukuse en em. Na lingi na betaka sete na likambu ya ekokokana. Botika kokwa ke batu soki bakokana ngo baza makila moko batu soki bazo vanda bakokana ka s'il vous plaît. Moi si na mobali bakokana ka babota maman mon papa mon côté. Merci beaucoup Ngana Suki Sakawana. Merci vraiment pour faire la parole. Merci beaucoup maman. Donc Wane Zali Maloba ya maman na biso depuis quelque part et alors nous appelons maintenant la dernière personne pour clôturer na émission na biso oyo donc ya mukola yoto et l'appel kra ya mutumoko de sora mutumoko kaka bengi et puis nous allons clôturer donc je pense que ah oui appel en écoute na yambi directement et alors bonjour maman. Ah bonjour, Bonnie. Ouais, très bien. Bazolando en direct sur congotempérature.com avis nayo par rapport il y a dossier où ils ont circulé na ba médias en ligne.
Ok. Ngai nalingi na participer na émission en tout cas eza émission moko epesi ngai pasi makasi atake mama moboti. Donc lo ya mama Mimi na mama Mayamba eza clair. Eza vraiment clair. Mama Mayamba aye ko sala déclaration ya mwana na ye aye na ba épreuve. Ba preuve nyonso azoloba. Donc banda bo mwana ya nani ya Putu Trésor na ndenge Putu Trésor bakendaki na ye eza asundolaki Putu Trésor te. Ezalaki circonstance ke eye kosala alpo mwana aleka na diama po esengelaki elekaka na nzela ya mwana nde ba contrôle ya babiloko yango ezalaka. Mama Mayamba alobi ke Putu Trésor aza mwana na ye. Aya pe na ba preuve alakisa biso ndenge mama Mimi azosala déclaration na ba preuve nyonso. Na bandeko oyo bazobima o bango bayaya soki baleki ya Putu Trésor ozolela pe pona nini boye. Pona nini. Donc naza na pasi vraiment na mutema. Po mama Mayamba wana aza pe kaka mama abokoli pe Putu Trésor yango akoki koloba lokola mama ya mama vrai mama amonani bakoki koyoka na kete ezalaki boye po Putu Trésor arobwaka ye te aza kaka mama donc aza pe kaka mama ya Putu Trésor Mama Mayamba esika azolanda nga soki azoyoka ngai akima te afungola mutema Putu Trésor akowanga na ye ata mokolo moko te mais alakisa eke ngai nazwaka yo boye tala po ezalaka boye ezalaka circonstance nabengi musika oyo nga naza tina États-Unis antake mama moboti na pasi ya kobota Mama Mayamba ayokana na nani na mama Mimi bayokana Putu Trésor pe azonga mutu nde nazolanda na bemission mususu Putu Trésor awangani mama Mayamba atika bikota kota soki akoti po abalola mutema ya mwana ya mutu justice ya Nzambe ekosalama. Et justice en Zambie merci beaucoup derrière le temps donc tu reçois Sima et la caméra tout développé quand ndenge zalaka donc merci beaucoup, bonne journée. Merci. Ok, merci bien très cher fidèles internautes, c'est par ici que nous mettons fin à cette très belle et grande émission Vérité sa frontière, balobi Vérité sa frontière ne makambu mikolo tozo makaka azakaka mama atazali la kindoki azakaka mama atazana kunkie azakaka mama. Ah, Pichu Mwanza, frère Wana, vraiment. Natie, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température.